Partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo, partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo au maximum parce que je vais éventrer les bois. Je vais éventrer les bois. Partagez la vidéo au maximum parce qu'il y a de quoi dire. Trop c'est trop, trop c'est trop, il y a de quoi à dire. Parce que na monika groupe ya bato baza soki na Kisangani, soki na Kinshasa, soki na Limete, soki na Lingala, soki na Barumbu, oh, ba combattant baza ba idiot, ba combattant ba luka misala, ba combattant batapasi, ba combattant baza ba jaloux. Voilà, aujourd'hui je vous ramène une belle réponse. Les noms de boye baki, ba combattant baza batambongo, ba combattant bazali ba patron, ba combattant baza ba intellectuel. Ba combattant baza ba polyglotte, ba combattant baza ba bilingue, ba combattant baza na ba société, ba combattant bazali fort et ba combattant baza ko reconstituer lobbying congolaise na niveau ya diaspora ici et d'ailleurs. Mutavandaka bwa ko mofinga ba combattant, oh ba combattant, oh ba combattant, oh ba combattant. Et puis na moni bato mususu. Moi, j'ai posté un article, voilà. Il y a évité ceux qui français, n'est pas le baranalinga, le poto, et à moi, passe na ba congolais mingi. J'ai posté un article. Ba tangi gout article, c'était juste le titre. Ba komo finga, ba komo finga, ba komo finga. Les gars, nga nazo kende na bino deux chemins de. Na ebisa bino ke fallait au beta concert de sora beti bokatanga mosapi. Parce que ce au Katinga Monsape du moins, on reçoit la tête de Jésus-Christ à 4 000 euros. Cette bague, c'est la tête de Jésus-Christ à 4 000 euros, 24 carats. Donc, ce au Katinga Monsape, quand même, on a Monsape, mongo et même épessionnant mbongo. Ou bien, ce au coupé dans le boko, on reçoit une belle montre à 5 000 euros. Les combattants ne sont pas de pauvres. Les combattants ne sont pas de pauvres. Nenge bozo ganga ganga kuna o ba combattant bazanga misala, ba combattant bazana boy na boy. Ba combattant bazanga misala, ba jeune boni à mon âge na kini wana. Bazo tambola na dernier cri à 5008, ya voiture Peugeot. Ou bimi na 2017, ba jeune baza boni na kini wana. O pena ba courager ba lugara lar, baza pe na moi palin, ici pe à Bali. Baza pe na bana bazo tanga. Azape na cheche ya danze ba jeune en bongo baza kombe bino tu boko mokota maikari boko mokota enkankar boko mokota demogornoko boko mokota primakuria ba jeune tu yakini bakomaga singa rouge na loboko complexe d'infériorité bokoki combattre bokoki oyo ba bengaka combat de la vie bokoki te po bo réussir boko mabatu bino tu bo sopai na bakisi occultiste bino tout na ba science occulte oyana kini bo moni pe jeune moko boye na moi rave na ye yozo mona ke c'est un jeune courageux a ebe lukalar na ye tala à se positionner orgue a bebi ça déjà nzoto déjà na ba kisi banini parce que complexe d'infériorité zotinda ba jeune mingi na Congo bakoma yo oza courageux te yo oza courageux te. Soyez courageux, yo nanga na ba 22 ans déjà ta on a aussi lisa université nanga tonga to bimano kini to zupe visa to kepe bamboka moko boy to kei poto to yupe ko vandisa masolo lo wa yo tsikala ko uzambakasa ba Afrique no esi ba bima kini ba o ba yo tondisa kini wana boyebi baza banani baza ba wewa ba uti ba village baza ba mbakasa ba nyama moko ba nyongololo. Et puis, Moutounion sa komiga na kini amemie bendo maître. Bino webi maître ezanini. Webi qu'est-ce qu'un maître? Moutou ba bengi un maître. Bolana na film ya Jackie Chanté. La y a un interprète. La y a un interprète. Il y a film à Jackie Chanté banoro ba Jackie Chang okobomanga lelo. Qu'est-ce qu'il a dit ce mec? A salamwa slogan moko boya moketikala na minutu abatu. Je suis le maître de votre maître. Qu'est-ce qu'il signifie maître? Oh, maître Mabo. Oh, maître Chako. Maître Mongo. Maître Aza Molakisi. Maître Elaxi Molakisi. Yango monaka na ba école primaire ba lakisi. Ou bien ba enseignant to benga bango ba maître.
Yango bomonaka na école primaire ba enseignant to benga bango ba maître. Maître ningo lakisa motei molakisi. Na sport poko ma maître. Na sport boyo ngai bien parce que boa ba mbendre boa maele mingi te. Meme bende na yozo yo nga maître songolo. Yo ka so buba biso moi j'ai fait 19 ans na boxe bano afuna ba yebi ba master ba na geda ba yebi. Toi qui na dojo mobimba ya boxe wana na funa ta wana piscine ezana no piscine. Je passé 19 ans kuna na sala boxe. Na bunda plus de centaines de combats na ring boye. Parce qu'il y a qui ba combat moko ya lucratif ezalaki habite non lucratif mais so ya qui ba combat vraiment ba grand championnat l'Europe na ngana za la grand champion parce que na minute on na boye na ebo kimalikof na ebo beta hyperkit na ebo japse na ebo beta crochet na ebo ko esquiver na yebi ba démarche nyonso ya boxe na yebi nyonso na kati ya boxe. Nga pona benga yo maître il faut la maître la kisi mulakisi na lingala pono koma maître ya sport nesi na karatéka to na judo il faut passer na deuxième dan auto benga ka ceinture noire soko passer na deuxième dan au komi na certificat ou bien diplôme d'enseignement sportif okoki kofungula atelier na yo to okoki kofungula judo na yo obandi ko enseigner bato wana ba bengi yo maître na latin ba benga ngo maestro nasi boyoka mo wana trop maestro eliko lakisa tu deviens un professeur meminga ke ville breaker na yo moko boy soki wapi oh fallait azui ba maître ba maître boyoka ga ba masola ba tozalate boyoka aga masola ba combattant combat biso koma na esprit ya ba soda kolega ku soda cordon sali oyo lelo ke kotala Félix Tshilombo na kini botuna ye ndeko sapo alobi betela biso lisolo oyo Paul Kagame yaki na centre culturel ya UNESCO oyo ba tuti bayaka tokenda ko affronter Paul Kagame na kati ya centre bitumbo ebimaka kuna botuna kaka cordon sali Riscongo ayebi lisolo wana Riscongo était témoin parce qu'il était là. Cordon Sali était là. Jaco était là. Pour vous dire que moi j'avais perdu ma jambe. Le kole katanakanga na kati moku e bukanakanga j'ai passé 7 mois. Il y a rééducation. Donc bino mona rama ba combat on dirait ba combat. On a vu maître hein Mokolango au koma décamètre Mokolango le 28 au koma décamètre. Et vous allez voir même qu'à partir à 5 heures, nous les combattants, on sera déjà là devant la grande porte de Bercy ou Arena ex-Bercy. 5 heures du mat, on sera déjà là. Et tout la fali, n'engue ba mettre balobagi ba okota na 7 heures, fali oya okota na 8 heures, on sera là. On verra dans quelle porte oyo fali oya okota na kata salle, basa la balance. On sera là. On sera là. Et puis, vous vendez, on a tellement beau, vous ne connaissez même pas la loi française. Au maire, il y a Paris, à l'Aubert, au Tinda, 300 policiers. T'es malade, t'es fou, non? Maître Guy Miskout a bêti dans le Stade de France. Et ils ont envoyé des policiers municipaux. Pas pour sécuriser Maître Gims, mais pour sécuriser les alentours du stade. Pour na terrorisme. Et yo vendu wana, oh voilà. Maire ya Paris, oh fali, oh boy na boye, oh bagotinda boye, oh bagotinda boye, oh bagotinda ba maître ba oyana bamboa. Moi je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, le 29 Tokutana. Le 29 c'est samedi, Tokutana. Ce qu'il fallait pour pas à petit concert, toi yembiata, nzembo ya 2 secondes, vous me coupez mon doigt. Vous me coupez le doigt. Ça, c'est le pouce, l'index, le majeur. Ça, c'est quoi? L'annuleur et l'auriculaire. Et vous me coupez l'annuleur. Bokatanga mosapi, ce qu'il fallait à Betty. Parce que vous avez intérêt, parce qu'il y a la tête de Jésus-Christ à 3200 €. Il y a une bague en or 24 carats, la tête de Christ à 3000 €. Donc vous aurez intérêt de me couper le doigt
pour récupérer le fils que la bague que je porte. Et ce serait bénéfice. Donc, et vous savez, c'est ce que ces gens-là, la diaspora Banyamulenge, c'est qu'ils ont ramené aux Nations Unies, bah même Memo on a, bah tindi ango na Nations Unies. Parce que bazan a besoin de demander autonomie ou indépendance. Il y a trois grandes villes, Fizi, Moulengi et Minembwe. Et ceux qui bamoni qui n'a pas critères que ces gens-là sont menacés, ces gens-là, parce que la charte des Nations Unies sécurise les minorités du monde. Et lorsqu'on parle de minorités du monde, il ne faut pas oublier, il y a des juifs et des Tutsis. Il y a des juifs et des Tutsis. C'est pas pour rien que chaque année, le Rwanda de Paul Kagame bénéficie plus de 90 millions de l'aide internationale. Et l'Israël. Et vous voulez un débat? Naza ou Atorosa na bino débat. Boulingi débat, Narosa na bino débat. Nathalie me dit bénéfice ou bien bénéfique. On dit bénéfice ici, il s'agit des rapports. Mais s'il s'agit des données, on dit bénéfique, c'est bénéfique pour toi. C'est ce qu'on dit. Je crois que tu ne me comprends pas bien. Tu n'as rien pigé. Ok? Tu n'as rien pigé. Alors, tu es là juste pour essayer de me rectifier. Si tu veux, je te parle en anglais ou en arabe. Afra Arabia Mizian. Daba Ufra Muskila, Muskila Nta Mashidiali. Famti, if you have a problem, the problem is yours, not me. Do you understand what I say? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et si tu veux même, je te parle en Swahili ou en Tchoulouba, je suis là, je te parlerai en Swahili ou en Tchoulouba. Ou en Kikongo à Lingala. Cela dépend. Donc, essayez de m'écouter, essayez de me suivre. Ne viens pas pour m'embrouiller. Je suis pas là pour vous faire de cul. Je suis là pour vous expliquer une réalité. Ce qu'on attend par l'intellectualisme, la connaissance acquise. Parce que là, vraiment, il y aura un débat sérieux. Et je demande à tous ceux qui m'envoient des commentaires de faire vraiment des commentaires d'une manière questionnaire. Donc, vous me posez vraiment des questions. Mais tu me dis que je fasse ma vidéo en Tchoulouba. Est-ce que tout le monde est Louba? Tout le monde est Louba. Moi, je suis Louba. Je suis Louba, 100%. Ma mère et mon père, je suis Louba. Mais je suis né à Kinshasa. Mon grand-père, c'est un grand chef coutumier de Kabinda. Et je suis de Kabinda. Actuellement, l'Omami. Donc, je suis Songé. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas là pour faire, je ne sais même pas, la continuité de la campagne tshisekedi. Parce que jusqu'alors, il n'y a que des propos sous forme d'une campagne électorale qui est une continuité. Alors, on n'est pas là pour faire de pibou de la campagne électorale de Félix Tshilombo. On est là pour parler de la réalité, de tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, dans la diaspora congolaise d'ici et d'ailleurs. On n'est pas là pour donner des leçons de morale aux gens. Ok? On est là pour vous expliquer, voilà, Makambezali boye boye boye. Hier, je fais une vidéo on a, ils ont acquis plus ou moins 2800 vies en live. Donc, il y avait plus ou moins 2800 personnes en direct. Et il y avait plus ou moins 2000 personnes qui ne faisaient que m'insulter. À un moment donné, j'ai stoppé ma vidéo et j'ai commencé à entrer dans le profil de chacun. Et je vous dis la vérité, je vis la plupart des gens qui m'insultaient étaient la plupart des gens qui m'insultaient étaient à Kinshasa, et à Goma, en Turquie, et à Bukavu. Mais moi, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Moi, je croyais que la plupart des gens qui m'insultaient étaient de Paris, de Londres. Ok, mais Ezani, Yozotinda fali à Betakaka. Au lieu de kota concert, Yozotinda fali à Betakaka. Est-ce que Zalaka Bongo?
motakwei olio ya kotelemisa yo ozoloba kaka motakwei motakwei. Bon, il y a Phineas Hicham m'a envoyé un beau message, hein, je vais lire ça. Nous aînés, ceux qui doivent nous donner l'exemple, mais ils ont sur les réseaux sociaux, dans de futilités toujours, messages de haine, de violence. Certains s'insultent, tout ça contre leurs propres compatriotes, nanana. Bon, ça quand même, bon, le français n'est pas vraiment droit, mais c'est quand même beau. C'est vraiment un beau commentaire, j'ai aimé. Voilà, un beau commentaire. Il y a un frappa. Et lui aussi a posté un commentaire. Soki Pomade Eza Tse Limbola Mbebo, pardon. Bon, là, je comprends rien absolument. Même à Lingala, les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent même pas à écrire, même en Lingala, non plus en français et non plus encore en anglais. Alors moi, je comprends rien. Même à Lingala, il y a un problème. Et il y a Kazmal, Moana Congo, m'a envoyé encore un commentaire. Sans papier. Ah, Asma. Kolobara Makambo yebite, petit frère. Kolobaka Makambo yo yebite. Ozanora na musika soko zawa pena okota na profil na yo. Nata la bisiko zali. Karsi na nga yango ya 10 ans. Elongi na nga yango wana sapulu bwele. Yango yo. Omoni kozoloba noka makambo pone lenya koloba. Zela esilite. Carte bancaire na nga yango yo. Vérifie by visa. Et somba etala te. Carte na nga ya malade yango yo. Donc carte ya malade yango yo soki na belia wana miki li traitement masolo nyonso yango yo. Naza suna carte musu ya malade kaka me wana ezalaka ya mbongo ebele pona kozwa ba traitement bisika ba François Hollande na ba Macron bazwaka. Alors, yo va inoga so yo wapi? Ozo finga mutu sans papier, boye na boye. Bon, il y a le sel, il y a l'amour qui m'a dit, mon frère, Fali a dit qu'il va jouer et rien ne va, bon, ça bon, je comprends, rien va arrêter son concert. Et maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Parce que s'il joue, ça sera la honte pour le combat. Vous menez en Europe. Courage. Bon, je comprends bien le commentaire de l'Essel Yala Mouiki. Bon, voilà, je sais pas, il est d'où. Je vais voir son profil. Voilà, il est au Congo. C'est quand même bien. Et je vais voir aussi celui qui m'a appelé sans papier. Et Kazmal, moi na Congo, lui aussi il est au Congo. Bon, voilà, moni. Bama solo, bazo betara betaro, ba combattant wana ba sans papier. O moni ba combattant wana, bazo ba tangate. O moni ba combattant, so bolipe ba diplôme na laxi bino ba diplôme. Bolipe ba fiche de paye na laxi bino ba fiche de paye. Na obombaka kota salaire. Pour salaire so bon moni, faut à la directeur isoki ya banque na Congo pour ça likonda wana ngana zwakawa. Donc voilà. Bama solo wana bolo barate. Na ngazi bo moni ba preuve à l'appui. Donc ko finga ba mututé so yebino mututé. Nous on est des pères de famille. To boya na biso mamba ba concert. On est bien depuis mamba ba concert ici là. To mana ba larme go ko saranate. Ba compte tonda pona nini? To sala sou ba divertissement te. To kota ba concert te, to mena ba masanga te ba mbongo tout ezoke naka na ba banque. Vous comprenez? Ba mbongo nyonso eke naka na ba banque. Po so za na mbongo te go, o sala te o somba montre kitoko boyete. Moni montre Sterling, eza montre ba Suisse 5500 €. Na kini go suppose somba ngogo, fo bela liboma. To lata bague la tête de Christ. Olobo ozokosa. Yana laksabino. 24 carats.
bolata ba 18 carats mais 24 carats. Écoute, Versace. Pantalon, Versace. Blouson, Versace. Et nyonso boye salingaye dans les 10 000 euros. Na lati yango. Parce que nazara na mbongo. Kova no na kini te gondo lubaka ko basala raté, ba chômeur, ba sans papier na nengeni. Na tambu soso ko na ndako mona ka bagate na ndako nanga. A defo tu na kini wana bisika bokola bolala na bandako nengo wana te. Alors botika ba makele wana ko loba. Tona l'action mutuke yana parking. O fungola ga munoko. Na bipe ngo ke pela minda na musika. O fungola munoko kamwa be na yo. Alors botika ko loba mambo. Je n'ai rien à foutre avec Fally Ipupa. Je n'ai rien à voir avec Fally Ipupa. Il y a une interdiction de concerts, pas de la musique, mais de concerts, parce que la musique, on en écoute tous les jours. Dans nos voitures, dans les églises, partout, il y a la musique. Et puis, on achète aussi la musique de Fally Bayotion. Mais Fally, tout son bélier musique. Parce qu'il y a un moine na biso, kote baniko kita, ah non, nani aoleka, o David azoleka, non, bo pele moine mboka. Mais Fally Ipupa aye na fight, comme on dit en anglais. C'est du fighting. Aye na combat, aye ko bundisa biso. Alobi aye ko buka mobeko. Je vous le dis en vérité, nous on va pas lâcher l'affaire, hein, détrompez-vous. Nous on va pas lâcher l'affaire, détrompez-vous. Oh, soki a beti kasi biso do kufit. Do po beta il faut boma biso. Pour tomber la drapeau na yo na pays conquis, il faut boma ba adversaire. Et regardez ngwana. Donc ndenge biso toza boito ebi le 28 to kende combat. Combat pena bitumba ke soit moko kufa, moko bika. Il y a aussi un mec qui me dit, un idiot congolais toujours qui me dit que non, bozo boma culture amboka. Est-ce que tu peux me définir c'est quoi la culture? C'est quoi la culture d'un peuple? Culture, la culture. Est-ce que la musique de Fally fait partie de pouvoir culturel de notre pays? On y va bien culture. On va un opéra, ma culture en boka. Depuis quand la musique a fallu fait partie, il y a pouvoir, il y a connaissance, il y a savoir. Il y a mboka na biso. Donc, Borason dirait biso to na posa musique iteka bino. Donc, biso pena to na posa musique iteka bino. Et puis vous êtes à 8000 km, vous soutenez quelqu'un où il va faire une prestation de sa musique et bino bogosala na katite non plus bogolandango en live té. C'est pas dit que intensa relaxango en live. Mais boza 8000 km bozo soutenir ga beta. Aza mwana mboka bozo boma culture mboka. Nani ayebisa bino que culture congolaise eza ya musique moderne oyo ba Fally ba betaka. Et d'abord c'est quoi une culture d'un peuple? Par définition. Bozo koma mingi na lingi bo pesa nga définition. C'est quoi une culture d'un peuple? Na pesi bino 2 minutes. 2 minutes ce qui bo komeli ngai définition, il y a culture d'un peuple té moi je vous réponds à travers cette émission. Parce que bozo loba ba combattant bazo bo ma culture na biso. Depuis quand musique a fallu comme culture congolaise? Synthétiseur a beta kawana eza ya Congo? Batterie to drumo ya beta kawana eza ya Congo? Mabina misusu abina kawana eza ya Congo? La culture c'est votre identité mes chers frères. C'est vos langues, vos dialectes. C'est vos traductions, bakouti, mes modèles bobali sakabasi, kinzonzi, yangwana culture na bino. Ballet congolais, musique yo bobina kabazabola, yangwana culture na bino. Kinzonzi oyo bosalaka batata batate bamama bamame lupangu lute yangwana culture na bino. Vos dialectes minoko yo bolobaka yangwana culture na bino.
biloko boliaka liboke lituma malemba, ça fait parture yaba savoir culturel ya mboka na bino bandeko. Combien de fois boko mayele oya ko ebisa un intellectuel ko langa boy bac plus 5, voilà bozo bebisa culture ya nini o ba maître ba ozala. Et je vous ai défini c'est qui le maître. Dans ce temps bozaki une école primaire, les enseignants de l'école primaire, on les appelait de maîtres pour nanine parce qu'ils enseignaient leur savoir aux élèves ou aux petits. Siko ba maître bo benga ba maître wana bazana ba dojo batangisaka banani matière bazana ngo. Est-ce que bazana diplôme et enseignement ya sport bango basala? Alors vous êtes là au maître Ngouma. Oh fallait azu ba maître wapi. Moto ameli poto ya masango amemi bende na ye bokomisi ye maître. Wana ba maître. Obi même na judo bien na karaté poko ma maître. Il faut en a deuxième dan, c'est-à-dire ceinture noire. Wano komi maître. Bobano hotel ba film Jackie Chan na ba bino boza bana mike bobotami lelo yo na ba ne 80 biso tonto okende ba ciné Toyota, ba ciné Venice. Ya noko ya Koffi Olomide, le Rambo na 82 tant film Rambo 2 biminde to baptisé ye Rambo parce que ceux qui toi qui ba petit mike bazolinga te to kota cinéma na 18h. Yetango ya oh ba petit, botonne ni boy point. Et qu'est-ce que vous faites? Ah viens. Tokota viens ba boy tokota. Ah petit boya. A côté biso au moins to vandi bodu to baptiser kombo ya Rambo parce que a force moko ya mystique Koffi Olomide kombo ane utakuna biso to okende cinéma donc au moninga bonebi ba kombo ya acteur nyonso ya ba film ya kala ba kombo ya acteur nyonso o ebisinga ka kombo ya film na ebiso na kombo acteur data botama na mokola kufa to aza vivant to akufa biso parce que toi qui mayele to kola na savoir na connaissance chaque 20 heures to télé magali boso à TV toujours landa soir actualité toi qui na cours moko bonne école primaire et éducation politique na bambola ngoka ba 30 na tigala ko 25 ité parce que matière la ki na mutu na nga ko sakana te. Alors bovandi wana bozolo baka makamba pamba boy bozozo bato lokola bazoba bokomo finga bato vaino wa musika ono ba sans papier. Est-ce que bino we masola poto nenge alaka boy mibeko poto nenge tambolaka boy masola poto nenge alaka mibeko poto nenge tambolaka o vaino so yu wapi na nzala na yo lelo so olia suki Thomson na fufu na pilipili pemeni biloko na lia ça fait 30 ans passé. Yo uliango lelo ali ozo finga ka bato ba sans papier bien kasi ba combattant na bomona ba combattant ba sans papier odombo bomona odombo c'est un citoyen français Bokechu azana 10 ans ya ngunda Eso azana 10 ans ya ngunda ngana azana 10 ans ya résident parce que na botia wana kolisi bana ba botami sont des français na yo va ino na musika bo ba sans papier yo ba boyena boy yo sozo permis international. Sozo permis international na vino nengo vandi kuna so na 8000 km okepe Canada ozika voiture boy na location obandi okumboke Australie ozika voiture boy obandi okumba partout na kenda na kumba na yo vandi na musika musala ofinga bato ozo kemba kuto na bakwe mongwe mugolola ta kuta ta chapeau ya Versace ya 300 € ya pamboyo tomba cha Versace ya 1200 € ya pamboyo mugolola ta ngutu donge ozalwa ndoto moko boy mugolo mata kuta avion kenda ta Bujumbura kaka pamboyo. Uvai nozo finga rabat, komba. Nani batumboli baninga. Koffi Olomide ya kiawa. Parce que tant boyoka à Paris, nazolo ba pona bana potote mais na ba pona bateau baza en Afrique. Tant boyoka à Paris a subdivisé en trois zones. Paris boyoka ils en a Paris Nord, Paris Sud et Paris l'Est. Ya oboyoka batu mingi on a ke Nord, c'est-à-dire que na Paris Nord, ba 18e, ba 19e, on est à Paris Nord, mais Paris Sud ils appellent à 2, 3e et Paris monsieur ils en a ba gratte-ciel lokola ba Miami lokola ba Los Angeles, ba bengo quartier de la Défense. Bazotonga salle moko kuneza lokola Stade des Martyrs et aussi la kala mingi te.
salo wana yango Koffi Olomide azolinga tango ezosila azala moto liboso oyo akoinaugurer salo wana. Alors po azwa bénédiction ya salo wana ki akobeta réellement na salo wana, il faut mwana na ye abeta nanu na Bercy ou Arena ex Bercy. Donc pour Koffi Olomide eza na bénéfique na ye, ce qui a fallu à Betty eza lokola fallu a fungoli porte, mais fallu a fungola porte te po yete mutakangango bato ba fungola ka porte ba bien bango ba étendant biso toza ba gardien de la porte, c'est nous qui sommes des étendants. Donc biso mutu tokanga porte biso mutu ko fungolango. Il a fallu qu'il y ait des négociations, des discussions approfondies, le roi intellectuel, le roi la parce que na landi interview il a fallu poupa na ba Adilo Ndole ba masananga, je le salue de passage. Il fallait à l'objet que ba combattant il y a besoin solo na ba combattant intello et non ba combattant moko ba bourrique. Oh mais fallait poupa tout ça ga bokechu premier a sugi na 6e année primaire. Yo fallait poupa sugi na 3e année primaire. Yo na bokechu na na niveau ebele. Moi, je prendrais Bokechu parce qu'il a la maîtrise de la politique. Il ne parle pas de mensonges parce que ce qu'on le kuta ba rolandelo le kuta ba kangyo nango. Donc c'est Bokechu qui est plus intelligent qu'il fallait Poupa. Parce que quand tu mélanges tout le monde dans un bassin pour traiter bango ba idiot, ba imbécile, ba boina boy, t'es le premier. Et je me suis posé des questions. Est-ce qu'il fallait vraiment zana ba conseiller à madame? Soukazaki n'a pas conseillé à madame Fallait un discours de la paix, un discours d'unité, un discours d'unification et de la pacification. Ba discours wana yako bon de la pena bande ko bozaka bande ko na biso to bomanate boya. To louer salle moko boyate à 2000 places, to kutana to solo la to bongisa. Moi quand Fali m'a parlé makamboya docteur Mukwege 10% banini, me suis dit mais quand même, c'est une belle initiative. Moi, je me suis dit, mais c'est quand même une belle initiative, mais je ne suis pas le seul. Il y a Roloba, oui ou non sur Fali Poupa. Parce que la décision ne vient pas de moi quand même. On est nombreux. Il y a toute une communauté congolaise issue de la diaspora congolaise. N'de besoin de décision, on a que bah conseiller Betakate parce que le pays est en deuil. Et c'est vrai aussi, le pays est en deuil. Quand la bandeko bazana ba souffrance, il y a à peine même 2 ans passés en 2018, si je ne m'abuse pas, Kabila a massacré bandeko nangai, ba Benamitanta, ba Benalulua, ba Lukoji, na Kasai, ba Keyu refuge na Angola comme si basangi mboka. Mais ces gens-là sont toujours en Angola. Il y a une portion de gens, une crépuscule de gens qui sont rentrés au Kasai, Bazola la Libanda et les autres d'or, na Katia Beglise. Et vous n'êtes pas au courant, comme si rien n'était. Vous voyez na binoka aboy. Et vous croyez que c'est le loto lié, to meli, to bini. Et qu'on règle pendant ma kambo nyon sur na Congo wana. Et puis bon, on dit qu'on traité, bah tu me soumettais à ma baie, bah jaloux par rapport à Nini. Poto eza paradis pour na moutounios. Poto eza bénédiction pour na moutounios. Oza la zoba, oza la mayele, oza la faible, oza la makasi. Soko tse makolo na poto, okomi na statut identique na batunios bazara na poto. Ceux qui se migent à 1400 à Paris, yopo bandiko zo 1400 lokola bata mayele to bazoba pe bazwaka. C'est ça qu'on appelle le paradis. Parce que le mode de vie est identique. Moutala la ganzalate, moutanyo kwa magate. Bon sikoyo, yo kanisi Fali. Aliaka 2 poulets yemoko. Nga aliaka poulet moko. C'est ce que vous pensez? Je crois pas. Fali. Akena kafse. Kafse yona ba ponaka. Yo loko za Fali. Poulet na yo angoyo. Nga loko na za sapu. Poulet na nga angoyo. Non. Fali agolia. Aozwa Big Tasty. Na 12 €. To na 9 €. Nga pe na aozwa Big Tasty. Na 12 € to na 9 €. Bisonaye tozali identique. Soka continue autoroute. N144, toi il y a A6. Ngai pega ko autoroute wana yango na koleka o Fali Poupa leki. Parking wa ko côte ya nga pe na otsaka motuka. Ngana na Fali Poupa tozali ndenge moko na ko kele jalousie ya nini. Azana Bentley na azana Range Rover na ngai. Et ça coûte trop cher.
et l'on nini ya jalousie on a ko kela ye ko tune muta kozala inquiet parce qu'azana na bana mike biso bana ba université. C'est ça aussi la différence, n'oubliez pas. Aza petit na musika. Azali petit na musika. Ya musika. Ya ba 10 ans pe ndengo bomoni wana. Na za génération na été, na jaloux na ye pona nini, pona zwani. Au contraire, na kolinga kutuke mwana biso aken liboso to pese maboko. Petit oyo innonce, ala kutu petit tête c'est mon fils parce qu'aza âge na bana ngai. Innonce tangaye. Les gens m'ont appelé. Oh voilà, Innonce aza na Charles de Gaulle. Ah bon, nani azo no. Oh no grâce mbisa azo kende papi gena ozala kuna bona bon. Pechuana aya malamu asa makamune malamu. D'ailleurs Pechuana obeta concert na yaza intègre. A beta concert na ye. Et puis on a vu un jeune garçon au liazana ba délire ya ba kinois, mais il est posé, il est intègre. À Saliba Makamune, il nous a remercié. Ah bon voilà, Moussa Nangele qui bien. Akenaye. Et Batumingu Kutuba en France, bah ebitege, Innonce a Outuzalawa, a beti concert à Montpellier, à part ya Paris à Beta Kiwana. Innonce a Zali a Outuzalawa en France 24 heures. A Outuzalawa 2 concerts consécutifs. Ya Montpellier na Toulouse, bah Congolais bere bah ebité, mais on est au courant. Tu es pas robé na sali boy na boy bon bana mai bo sécuriser mon mai kuna aza mwana biso akende liboso to fula ya kende liboso. Et pourquoi on a un blème avec Fally Ipupa moto na tembe na robeta atuna ndeko na ye héritier Watanabe biso ozalo kwa ba engeben obe engeben ba conseiller à Hitler ba nego pese ba stratégie pour siéger en Europe mobima biso za ko ba engeben to za ko ba conseiller à Hitler to zanga maile te na mutu to zanga ba stratégie te to zanga ba méthode te to zanga ba méthode te ya ko utiliser. On n'est pas là pour faire Fally du mal pour tout soigner, mais conseil exaté soy conseil. Excusez-moi, soyez pas concert et gozala ou pas concert et gozonga. Il faut qu'il y ait vraiment un débat ou une discussion. Consensus entre la diaspora congolaise na ba artiste congolais. Et nous voulons aussi que Fally Ipupa a participé na makambo belé ba combattant bazo senga. Faut dénoncer ka ma benyon sozo le kana Congo azala comme l'église au milieu du village. Donc il ne doit pas utiliser en lui la partialité et la neutralité. L'impartialité n'existe pas chez nos artistes et musiciens. Ils doivent prendre part. Il y a responsabilité à Makambo et Zolekana Congo. Bolalika Bozobina, ba Rwanda ba kocha Banyamulenge o Félix Tshilombo alobaike tolinga bango baza bandeko na biso ba kocha memona Nations Unies ke ba koma autonome. Donc ba koma indépendant na 3 collectivités Fizi, Ruzi et Minembwe. Aussi longtemps liboso bazalaga wapi na Mulenge lelo bakomi koya muke ti bakomi na Minembwe. Bino vandi wana tobina tokende nyoka lese tokende boy. Alors bino gozozo batolo wa banani. Et puis vous savez combien coûte le billet de ces fameux concerts de Fally Ipupa? C'est 46 €. C'est 46 €. Donc $50 en dollars, ça fait $50. 46 €. Maître Gims a bêti 36 €. Dadjo a bêti 34 €. Comment s'appelle? Yannick Noah. Azana concert après, il y a Fally Ipupa. Pour 44 €. Donc, Fally l'unique homme du monde. Rihanna et Céline Dion ont joué ici. The Black and Peace. Bah, Betty, 2 double Stade de France, na 30 €. The Black and Peace. Awa. Bah, Beta double. Donc, samedi, dimanche, il y a Stade de France. En 2016,
Johnny Aldey, après sa convalescence, a niati double zénith, 30 euros. Dadju, 30 euros. Aoutuko Beta, il y a début janvier et début décembre. Gims, Aoutuko Beta, début décembre. Stade de France, 34 euros. Fali Poupa joue na Arena, c'est une grande salle. Il y a 22 000 places. Ceux qui battent vendent bien, ça fait 22 000 places. Na 50 $, ça fait 46 euros. Vous faites un petit calcul pour vous combattant. Et si vous faites le petit calcul, 46 multiplié par 22 000, ça vous donne 1 12 000. Voilà la tête qui réfléchit à la vitesse de l'éclair. Arithmétique et vanda na mutu na nenga ko saka na godo te. Tango yozo luka calculatrice tozo stylo si na pesa gina réponse. Ah lobilo bo benga so ba combattant ba bazo ba combattre. Surtout chaque vidéo to ça lo benga zo ba na bimiselo ba diplôme na nganyonso. Tandeli ba diplôme bo moni poso. Pa wala produité hein oyo. Ukasa na pa wala Carolite to na pa wala so nini tati na kata mutu. Moni yango ya mwana poto yo fingara vandara na kisenso no kuna kidiba ti okokisa 40 50 na ndaka père na yo na ya mère na yo ngana na kati pale na nga mbeto akwira na kati pale na nga shenga yo zo fingara ba combattant zo fingara zo kidiba so na bimi bona démarrer niere na ke moi siga moko boye polisanga bandoki moko bozo sala makala mingi teka pona fali. Donc aussi sa dossier a fallu au samedi. Vendredi to silisi to leye. Samedi c'est bon on sa sous ba vidéo te na olobela sou fali te. Soki fali a beti na tie musapi o Angers. Parce que koy makambo o soki fali a beti na suka concert to ganga fati béton. Oh. Donc ce que moni mona soso avimbi na nzungu donc maman na yaza likolo donc eza susu falite na suka bokuganga fati béton bokuganga fati bidon na bandaku na bino bokuganga fati bidon na bandaku na bino misuku to na nse ba komona ta métro libulo ya métro boyete bazwa métro to bakota na autoroute bayati na moni famille moko boye uti Canada eye oto e concert afali na benginga na mama yaka olobaka lingala ona lobaka lingala yo ye osala nini na Paris ya oto e concert ya fali mama oyena bana vraiment est-ce que ozo raisonner pendo oyena bana ozoka masola ba combattante ononga na yebi makambo wana mama kanga ba photo no libela na Paris kene na ba Tour Eiffel ba Champ de Mars kende na ba Champs-Élysées kanga ba photo na yo mata na avion na yo zonga Canada ekwe moto ekwe bende moto akokufa hein papa ngai mama ekwe moto ekwe bende moto akokufa mobali ya mobimba akokufa mokolo wana bana bakata mito si baluwe mindoki moto akokufa kokota concert wana te mama wana kamati 4 billets apesi nga yango abi mwana zwana yo soko kokata kata lite opesi ngai na yoki yango abi heureusement za mama moko ya boboto yebi koyoka billet non remboursable ça veut dire quoi? Billet non remboursable ça veut dire quoi? C'est un concert incertain. Il n'y a pas de garantie là-dessus. Il n'y a pas de garantie. Donc, billet non remboursable. Ceux qui au sombi billet avion à la société low cost, local Air Comet, EasyJet, et bah billet wana, ceux qui au sombi, il faut y en a 2 heures avant, air y a embarcation pour la formalité d'embarquement. Ceux qui ont raté le billet, nous qui maille, ils ont 300 € qui maille. Alors, bateau pe mitu ekatana ba yena ba minduki, bon. Ba on ba lui bazana ba on ba gêne.
bazana bo ba jeune bana ba 22 ba 23 ans moins 15 ans à prison a komaneka na ba 34 ba 35 ans donc pour eux munduki ko ya nango munduki ko ya nango et munduki peut so ko nango ça c'est un pays de loi bakangaka muto abeti et no bakangaka muto yo azomona ndengo zo beta po munduki bakangaka muto te ko kanga muto abeta tete soki ça bimisha ko mukolo ezala za mwana mukia ko mukolo ba petona rokwa ba lobike ba kusilisa lisolo na fali na nzela ya moto kaka ba oyo pe ba lobi na tongo wana ba okendo kotumba ba tionionso ya gaz ya arena exploser so ibiso ta to lunga to bonga mapoto kende affrontement to ki déjà bro explosion to baloli ka bakar to zongi na bisoto donc ba to déjà ba sali sale boulot na bango to zongi il y a une loi. Lorsqu'il y a une maître causée par une population ou une communauté de plus de 10 000 personnes, il n'y a pas jugement. Ce qui lui est coquille, babomi ou bien à 10 000 personnes, la communauté moko boube la population moko boube babomi mutu moko tomi balé, il n'y a pas jugement. Boye ba na bino loi ngote hein. Botanga ba loi France it. Botanga ba loi France. Bisika wanande siko plusieurs juristes bakoya ko salo to benga la jurisprudence, c'est-à-dire créer une loi où il faut protéger communauté wana to peuple wana où il y a commettre meurtre wana où il y a sali crime wana babenga ngosiko jurisprudence, c'est-à-dire une loi existante inexistante na kati ya charte ya loi ya condamnation. Donc nengezana mukola ba combattant so ba ega 12-13 millions yo ya ginoga na loyenge pa ba fini okufi na yo ba Holanda na ba mutu te et na pesa bino exemple pour bo comprendre que makamuna olo beza ya solo to na affrontement na ambassade 5 fois to na affrontement na ambassade 5 fois to beta ambassadeur ba mbata to benda e ba zolo to pompa e ketchup na nzoto mobimba symbole ya makila bandeko bazokufa na Beni parce que ce mec négligeait beaucoup de gens. Et puis tu as ensorcelé, tu as loquillé. Azonga kini a umela gita salaga 6 mois kufi. Azonga kini na makamba PPRD pour que nous battre campagne électorale à Koufa. Boye bi ambassadeur wazaga na pariao. Nazolo ba oya remplacer au sikoyote. Oya zalaki ya liboso na pariao. Oyo pe ami balo ya ye. To sala ndengo wana kaka to kotela etina bureau na to panza ba document na to pompa ye ketchup na mutu. Il y a une plainte déposée à l'ambassade du Congo à en France. Ba poni kaka 10 combattants or qu'on était nombreux. Boyebi condamnation à batouane ya lakinini. Condamnation na bango ezalaki de travail forcé de 22 jours plus 2 € d'amende, plus 2 € d'amende sous forme de symbole que bafutaki. Et puis bakokende na cour intégration pour na bazala na casier judiciaire te. Voilà encore quelque chose de très important. Et batu ebele bakendaka na masolo wana masolo pe lala na ngome ambassadeur azwa nini azwa leçon. Yo mzo kansa se basimbi fali se basimbi fali bato mukolongo mbila okanga ba combattant baza ba sandoki combattant za la sandoki bino nde bozoni nga boya concert bato boye sikoyo bouti Libi bouti kokata na mai bateki bino lokola ba esclave na Libi bino mutu bomona na no falite ala ovai na maki do fali aye ba fier na pampa mindele kutu ba yebiete mindele kutu ba yebiete batukutu bazo calculer ete akumo vimba na babiloko mo ezanga tina ba makamo on dirait aroya no bana mai bino nyonso il y a combien de gens ici ah non il y a non il y a 60 personnes bon je fais l'addition pour 60 personnes na futi la bino nyonso balar atikala na ko sala ngona vina ete bon point ni oya osaba lolendo pa batu bazolia na bango. Mais tandis que ngani na fandi boye na ba collègue c'est moi qui suis
C'est moi qui suis le responsable et addition. Nga mon fout à l'art. Mais il y a ça là en haute. Alors, nga na ole la na bande kona biso na Beni. Nazole la bande kona nga na Ituri. Nazole la bande kona nga na Kanyabaonga. Nazole la ba maman na nga na ba papa na nga na Kasai. Et d'ailleurs avec ma fondation, la main secourable, nazo ça la programme moko 10 kilotes pour une maman. Nansi na annonça ki yango kala mingi te 10 kilotes pour une maman. Nansi batumi ba oloba ya oza combattant au kende Congo. Kende ti Kasai. Mutu pa osimbanga zate. Mutu pa simbanga nanu azate. Akotikala ka pe ko salate. Nazo kende kini na komi na kini conteneur ye na kotisi conteneur na masuwa. To na tie biloko mususu na kati ya ba avion, ba cargo eke Kasai après nga na landi yango na mpepo. Ke kabola ba mama ba biloko ba accessoire ba mama maputa, ba culotte, ba soutien, ba biloko wana. Ba mama na biso a Kasai. To mona ki atango Kabila zo beta bango masasi la plupart bazalaka na ba culotte te pona biso to zo botutu. Yango na lobaki 10 kilotes pour une maman. Les putami balé à siyar pour une maman. Nako pona pena ba maman ou bazana ba condition moko très sinistré, bazana ba santé moko faible, moi pe enveloppe ya moi mbongo ya ngoyo. Osala biloko akulia na mwana na yo parce que fufu beaucoup là, o biso to bengaka beaucoup là pour anseka, fufu ya masango. Et kolom moko mama zo ko somba ngote po aller sabana na ye. Et ça fait beaucoup de pitié. Yo vandi à Zobina na yo. Oko kamata 46 euros, ça fait $50. To sangisi, ça fait combien? Ça fait 1 million. To zuba association, logo association na biso boy la main secourable le boko na kosungama. To keiti na kananga, to zuba journaliste ba témoin. To bengisi gouverneur ya ville. Aye, amoni penda combien bongo bouti na poto, combien to uti na 1 million. Ah weza combien to compter 1 million. To kaboli biloko to bandi ko kabola mbongo na ba mama wana bazongela ba commerce na bango koteka masango bazongela bilanga na kati ya zamba kolona ba masango na bango libonga baramoto kauka masango ezalaka lisute po ba mama wana nyonso bakomi ko batama na bazamba e ba soldat o ba boma bango wana banyamura tilelo bazana Kasai tilelo zana soza muluba ya solo ogoza tane lenga ko binate elengi pe akomela te. Parce qu'ils ont bandé qu'on a yo. Ils ont bandé qu'on a fallu à bêta, fallu. Vous serez déçus. Papa, si elle ne veut pas manger, elle joue avec la nourriture. On ne joue pas avec la nourriture, hein, et je déteste ça. Tu sais combien de gens meurent de faim là-bas au Congo? Et tu joues avec la nourriture? Dit-elle, j'arrive là. Dit-elle, j'arrive là tout de suite là. On ne joue pas avec la nourriture, hein. Patuazo kufa kana nzala na Kasai kuna fufa masangwe matisheral bino bozo sakana na nyamao blo musunga na wa kanda pena na otara ba makamu susu ezo pesa ngana pasi goto to bina falia beta to bina nini bino oyo ba concert boni beti na français maître Gim Chabeti bo tigala ko mona ba combattant na concert wana Dadjo a beti botikala ko mona ba concert ba combattant na ba concert wana Johnny Hallyday na 2016 a beti double stade de France bo mona ba combattant kuna na kati. Nous on n'est pas là pour s'amuser. Pourquoi tu joues avec la nourriture? Faut pas faire ça, hein? Tu m'entends? C'est interdit. OK? Ah, j'arrive là, je te dépose du poulet dessus là. OK? C'est quoi? C'est du pondou? Alors du pondou c'est bien. Du pondou c'est bien. Ah bon? Ah bon ça. J'arrive. Fermez la porte, Maxi.
Alors nga na pesi bino lite ya moko asuka bao basombaki billet ba renoncer so ba renoncer te le 29 tokokutana na osala live moko toyokaka ko Alain Koufi, Eric Akufi, Papicho Akufi o Benjamin Gutu aza na urgence, Fally Ipupa Kimi aza na Kinshasa, o Fally Ipupa Gutu aza na Kinshasa, aza na Kenya, mais il fallait tikala azongisa bambongo batuti ya Kimi na ye bino botikali ba victime bokufa olukaka makambo okozwa bokufa le 28 bokufa bomonana bitumba te po congolais pe il faut comme na degré moko pena so apexi likambo muta yoki te faut ko beta ko tuba na ba mabende ba fourchette ba paille ba mbeli ba nini ba o ba ko kwena mabele ba kwena mabele ba oyo pe ba ko kima ba kimi. Après le 29 soika balobi concert ezate mutunyo so nie ba vidéo pe ko sala masute po boyebi ke il y a une leçon et c'est pesamaki parce qu'il y a héritier on a fait de petites erreurs on a tout rectifié le 28 boko sepela toko sepeli sabino rendez-vous le 28 ingeta.